Kinshasa Brazzaville bana poto na ebiki eloko bolukaki yango yo eye balobi cache-toi service cache-toi service bana poto bana Kinshasa tabi CG Army amemeli bino cache-toi service na cache-toi service zwa lopango na ye na kinya awa na cache-toi service to pesi bino mapango 20 mètres sur 20 awa na cache-toi service zwa lopango koma kolo lopango na kinya nyonso tout te pesi bino 20 mètres sur 20 na $1000 ya pamba enda ye bana Kinshasa bana poto bana mikili bino bato bolinga ko investir na mabele cache-toi service yango yo epesi bino opportunité ya kokoma bakolo mapango me na kinya nyonso tout zwa lopango na yo awa na cache-toi service na kinya nyonso tout balobi awa mapango nyonso te ezali bien cadastré ba service ya cache-toi service ezali bien assuré nazali koyebisa bandeko nyonso oyo baza libanda ya mboka pe oyo baza na kati ya mboka totonga Kinshasa elongo biso tosalaka affaire na bakutimité biso eza affaire privée tant que une société na yaka na négocier mabele et pas un individu oyo biso tobenga ba concessionnaire na sombi na tour na ngai na kaboli na bengi bandeko ya cadastre balaksi bango mikanda bapesi biso ba agent bakiti sur le terrain tosali o babengaka lotissement to lotir concession na biso na 20 sur 20 par terrain de tokataka awa eza affaire à coutumier donc mwana mboka nyonso kote wana kobanga te eza affaire toujours entre le privé okozwa mabele na yo 1000 ans 50 ans na kinya nyonso mutako déranger azati benga cache-toi service bana poto pona kokoma kolo pango na kinya nyonso na numéro wana ba bureau ya cache-toi service eza na musika te tsali awa na Kinshasa na ville province ya Kinshasa na Petro Congo entrée à Petro Congo na terminus wana oyebi sika ka mona moto batika côté église catholique avenue Kianza numéro 1 okozala mobimba yaka bana poto yo moto za posa ko investir na mabele yaka pona ozwa expérience awa na kati ya cache-toi service ba expert ya immobilier olingi kotonga 1 niveau 2 niveau 3 niveau na lelenge nyonso to pe na cache-toi service bana poto ona posa ko soma ba concession na yo ona posa ko soma ba hectare cache-toi service eza wana pona bino